Solo la vérité. L'album Moboye, Lijo, aye, a Boakinga wana. Gloria Bulukutu. Après, les Nkuru aye Kobakisa, les grands Bulukutu. Papa Wemba. Papa Wemba, ouais. Les Nkuru ya Kakaka. RIP. Ouais. Après, Pépé bon, grand Bulukutu. Donc, c'est ça quoi. D'accord. Si les lobbies se payent, Combo et Tikala Bongo. Et Tikala. Solo la vérité. Vive Ayaki Poto. C'est comme Marai Ayaki na instrument. Ayaka na instrument, après aller bon. Bon, à Zuiboul, donc à causer biso que no bon, talakaka. Au lito vanda boy. Pour ceux qui, yo ozo yemba, ceux qui, donc au vandi karaboy. Après, comme à tentation, au monara, au te, au côté na orchestre mususu, mais genre na yo au mona, au la moi pas si moqué, au s'adapter na marque na bango. Solo la vérité. So tangi faire ba bien en héritier en mais bino comme si na vive la musique ezalika ndule moko ya litutu ndule moko je sais pas ce peut gagner la musique na éviter parce qu'on était 39 ans pemé na Papa Wemba 39 ans na mikili nous avons na okama yo makambo tunanga bongo donc yo zo mona ke no donc biso ndule donc ezaka ka donc bandana telemaika kotu na lobaki rien ou karabilamba ou kandengo lobio basi wana ba buli ya ba kala tango toka na bakini mais tango yo ye potwa oyo komona kino ozo vivre marque mususu vision na yo peut changer hein ozo mona kino batu bazolata après aller moi propriété donc élégance et puis au bêta na mouvement ngo ezakaka bon na télémarque kaka kutu na lobaki rien kaselo on loba ngo na télémarque na lobaki rien wana elingi koloba te ke fali bazo bouger et lo mukezo kota wana eza ba fele ba te ba mebino ka na télémarque mais yo ozo insister oya oyebisa ngai o soki nani qu'est-ce que j'en ai à foutre il fait sa vie. Bravo bino todi baba artiste tona bango ba boulot moko mutu na chance na ye na lobi na yo koya ko comparer mutu na mutu yo suis pas là Solo la vérité. Batu tout pe bazo donc bazo sepela OK ozo mon donc yo za na doute hein na doute tant gagana ba point de vue na yo par rapport à ba leki nonde ba beta ba stade bravo na o sepela Solo la vérité. ils ont déjà na YouTube tous ont photo chité na tous ont le con la Far West mo lo bukie kaka monde oyo oye et comme Far West monde oyo oye et comme Far West suite nango batiab na YouTube pour na besoin na bino na besoin Solo la vérité. Bonjour, bonsoir partout. Namukile Mobimba Wozota la biso. Grâce à 3 fois W Solo la vérité. Solo la vérité, chaîne Nabiso, Oyo, Ezope Sabiso actualité partout dans le monde placé Tozali. Alors, Lelo, n'a pas quoi Lelo, Tozan a plaisir à Mounene Yakoyamba, l'artiste musicien Gloria Bulukutu. Boyebi, depuis Papa Wemba Azala, ti Papa Wemba Koufi, ils en a battu bazwa tamingi na groupe ya Viva la Musica. Ye alingaka trop vraiment télé mingité mais lelo vraiment à répondre à l'invitation Nabiso. Tout meka ko solo sur musique parce que to sombo na musique ya lelo na musique ya kala faut peto zonga ke pa bakulutu to zo ka bakulutu to yamba ka bango poto eba ndenge nini musique na bango ezalaki na musique lelo ndenge nini eza kotambola. Alors avec plaisir vraiment na réalisation na biso ezali ya bienvenue ngoi na assistance ya tobosenite ya Migenyema oyo bakokabola émission ya lelo ensemble. Alors tozana Gloria Bulukutu, bonsoir. Bonsoir David.
En direct. Hein? En direct de Far West. Far West toujours. Far West toujours. Selon la vérité. Et là, on a bien lu awa chaîne biso comme on a solo la vérité. Na ozala besoin tout solo la vérité. Sur vivre la musique, na carrière na yo. Sentez bien? Vous allez bien? Ouais, tranquille, je suis bien. Et puis, on a plaisir de inviter na solo la vérité. Et puis, je suis très content. D'accord. Bato basota biso Gloria Bulukutu azanai. Bon, Bulukutu, c'est moi. Eza kombo moko boye. Bato bamona ngo kaka neti compliqué. Ben, normalement ezaki penza nganda penza ya likeke na mbinza wana bo pa ya vie delu vie na biso quartier. Après ti kaka Bulukutu quoi. Donc Gloria de Montikil. Après na album mo boye Lijo aye abwakinga wana Gloria Bulukutu. Après le nkuru aye kobakisa le grand Bulukutu. Papa Wemba. Papa Wemba, ouais. Le nkuru ya kakaka. Rip. Ouais. Après PPC que non, bon, grand Bulukutu. Donc c'est ça quoi. D'accord. Ti le lobby sope combo etikala bongo. Etikala. Bulukutu. Lelo tolobake. Musique nano afato ko ta vivre la musique. Yo bana musique wapi. Na bato ba tala biso mbali boso ba mona yo. O expliquer bango moi biographie na muke. Ndule vraiment. To banda kiango comme ezaki passion na ngai. Ezaki passion que j'ai aimé la musique. Donc, chaque fois, donc, je faisais que chanter même dans le pango, soit dans la balabala, j'étais comme ça. Après, orchestre, moi, quartier, ya boye. Après, on a boye, les fils des bourgeois, Pélican, Jiskis. Après, allez, na komi na Ejeva de Mbinza. On a tous les cas quand même, na ba télé, tous les cas, wana. Après wana ti wana siko bateau ba découvrir nga après bon ti ale la musique Après, la musique la musique biba la musique après ti to sali susu to leki susu ba rumba rai c'est bien parce que to zalaki wana boye na marai tozaki mpenza donc eloko na biso rumba na biso moko après ti bajapana après ti ntango nazongi après ale donc na ye so mputu avant okende Japon ozaki wana déjà okotaki da vivre la musique non et pas Papa Wemba oui po nazaki na viva ntango vive ye poto première fois viva ayaki poto siko marai ayaki na instrument après ale bon ti bon azwi boule donc akoze biso ke no bon tala kaka oli tovanda boye mpo soki yo ozoyemba soki donc ovandi kaka boye après kokoma batentation omonaka te okoti na orchestre mosusu wana mais genre na yo omona ekozala mwa pasi moke osadapte na marke na bango omoni après ale ti ekomi bo eloko na biso mpenza ke no ya esprit ya la musique rumba rai après ale ti epesi mpe ke no chance eloko pamba Tokyo. Okemba mo Tokyo. Retour na bino. Alors nana mema yo Papa Wemba. Na viva la musique. Na viva la musique nakini. Wana ezalaka esprit nanga moko ka boye na yeba kutu te. Jour on aza ko leka pe nini kanda a 42 na liboso wana. Na moni après nani Edino de Molokai. Rip
Après, ti tosoli moke wana boye parce que j'ai passé. Après, namoni pe lenkuru abimi wana sikoyo aza kobima. Après, alobi kasi tobeta na biso tour. Après, ti tokeyi wana pa ya maître Edonné na litonge kaka wana. Topemi na biso wana après alobi donc tobanda koyemba nzembo moko boye. Jina wanga wa bolingo nasala nini. Donc après ali tobandi koyemba ngo wana biso denam. Après namoni pe Stino aye. Après ali sikoyo izokola. Après redi ayaki après. Redi aye pona nzembo wana jour yango. Après redi aye asali sikoyo na esprit donc ya refrain ya nzembo wana. Ngai nalila nani yo direct. Après nzembo wana pe mais natikala koyemba ngo te na. Mais on a tout notre oyemba qui était pourquoi? Parce que yo banda on a pas oyemba. Pourquoi nzembo na oyemba ki ngote? Naimba ki ngote parce que oui, j'étais grippé. Donc nazaki un peu grippé. Esalaki keno bon moyena ya kutu ponga uta mbinza ti matonge ezaki vraiment ezaki moi loin. Ouais. Et puis nayaki te jour yango ya studio nakomaki te. Et pas ya Verkis na nini na 8 pistes. 8 pistes po Verkis azaka na studio pena ya danse ba série wana 8 pistes. Parce que bano sandeni yo koyemba no bano tout na nde mona papa oyemba. Bona kabola ba voix secondaire na papa oyemba. Na viva bakabula penza bazaki na esprit ya donc toza kuti na esprit ya kabula ba voix te soki ekomi ke no bokendeka émission bino to bongo lobaka place moko ke no yo kende likolo muso atikali bon soit kutu donc yo za premier ok kutu na deuxième siko na ba place muso soit au mona siko muto aza deuxième amati likolo na yo ozomona. Donc viva yango wana soki oye kokota ngo oza chanteur omona ngo pasi po barole ezebele donc ezebele po yo soki nzembo ya viva ebimi omona donc yo oyembaka likolo donc omona bando bandaki nzembo ka likolo mais nzoka nde biso toyemba ngo bongo te. Donc place mususu yo oza likolo omona place mususu nde moto aza na se yenta mataki likolo wana yango omona sikoyo bato ebele ya bachanteur ebele omona aza na voix ya bien mais ntango bozo explike ye keno omoni ozoyemba bien te après ozomona yango bakoloba no mabe omoni mpo epai yo oyebi te fo koyoka ndenge oye bato basepeli voix na yo eza bien fo koyeba bamakambo yango bamanière ya groupe yango yo sino to omona obulungani olobi oyo baza faux bajo wana na donc bacollègue na yo wana boye baza sambwisa. Mais pourquoi n'époque wana papa oyemba banda ikozala trop poto aosa batour trop ya Europe bino botikala kaka na Kinshasa idée ya papa oyemba ezaki donc ye liboso azako ya liboso mputu ye moko ozomona azako ya ye moko azako ya pona aluka nanu nzela moko pona groupe na ye viva omona ye 3 mois après ale azongi kini azobule kaka azobule viva na ye mais sikoyo ti azomona me akovivre na bango ndenge nini awawa azwi mpe contrat kaka donc albi bo tovanda na biso na mputu ozomona mpo alingaki viva na ye ezala sikoyo na donc ezala na plein voix donc na plein vent donc na plein vent à partir ya Europe ebandaka mpe kokende gauche droite wawa et puis yango wana donc sikoyo babillet faut ozala na bambongo te ye azoko se débrouiller bon
bino bamosusu oyo batikali bakanisa te keno balongwe kuna tozobeta so tozwi mwa bambongo moko alandi ozo comprendre aye po biso tu normalement faut tovanda na biso kuna na poto kini to banozonga na biso tobetaka mwa baconcert après semande tozongi kuna wana ide ya Papa Wemba. oui boule na ye mais soki esala nde nini ke yo ye poto na ndenge na yo mais mpo ngai normalement soki donc nayaki mpo yaki boule na nga bon mpo totikali oyebi kaka soki kaka otikali après motema eza mpenza omoni otikali mais sikoyo lare ya kopeyela obiye eza te mpo soki ezalaki ke viva eye ezonga bozonga na su ndenge ezalaka kaka mais rien mais boule ezalaki bango baye mpenza bapema na bango ndenge topema ozomona après sikoyo ozomona yango mais ngai ndenge nini et puis chance nazotikala do natikalaki après ale bon chance eloko pamba rumba rai ngenge mpe japana en direct de Tokyo. Tant Papa Wemba ye premier voyage wana na Viva la musique amema banani na banani bamusicien ni amemaki amemaki bato quand même amemaki viva na ye bon bamosusu totikalaki donc moyen atanga bakombo ezaka bacollègue bamaster bayaki après ale totikalaki oyo totikalaki yango wana tosaki rumba rai après bon ntango sikoyo viva ezongi après bon bamaster mosusu mpe achange mwa équipe mosusu baye mpe po bavanda sikoyo nde libela omoni après boye ekomi ke no yo otikalaki fo kose débrouiller papa okoma kaka wa. Combien de temps na Papa Wemba ensemble bovanda Papa Wemba combien de temps na carrière na depuis 1984 84 ça fait 39 ans 39 ans ouais 39 ans je crois 39 ans na Papa Wemba ensemble oui au Melnaye donc on a beaucoup Papa Wemba. Oui, c'est un second parent. Parce que Nelson a salibo, il a oumela vraiment té na parent donc chez moi quoi, avec mes parents moi. Ozomona, na oumela ko vanda kunate, j'étais toujours gauche droite, donc à cause il y a passion nangai, il y a musique. Ozomona, mais bah tant o na sali na groupe wana viva, eza ebele. Tu vois donc Papa Wemba, c'est un parent à moi, un parent second. Tu vois. Donc, vraiment, tu as tu sali, tu moni les biens, na les sambouissa. Donc, les hauts et les bas. Tu moni yango, pour, faut que ça kaka, donc, il faut tenir, quoi. Parce que c'est pas facile. Yango, mona atamsu na ba groupe mususu. Soki mouvement ba jour on est comme na moi ba cesse au monde a longwe na ya kisu a changé a ken orchestre mususu kuna pa moni on dirait moi boya longwe su kuna kisu boy nzoka ndeka na groupe wana zawana pema kaka pasi na bisengo donc telemelango parce que lobby na ngwana au monde nzela pe ifungwami so marque mususu toko so mo le mo akala o créer biso ta ya kala bachana bidon yakala yakala batitre no mo yakala ta mukie bato j'ai perdu ma femme Jim la 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 voilà. Voilà, nzembo nanga ezalaki vraiment na tenue correcte. Nzembo na lingango trop vraiment. Relation nini modogo azali na Papa Wemba? Normalement donc na kokolo baboye donc eza trop
artistique, hein, artistique, Modogo, donc musical. Donc à Salinzembo, après si on a Viva, après aller, Baembiango, nous surtout on est le kumu ya album na yewana, ezo pesa ye moi honneur na ye, omoni, pour Modogo vraiment, yaza mwana la Firenze, donc batu ya Nyarka, bana la Firenze. Le moni après soka sala pe banzembo bon lokola Nyarkos yazalaki mutu ya bokul lenkuru yaka donc na ba Modogo bazalaki wana na nini na ba staff wana aza sala pe banzembo na ye omona après ale donc yango wana tiba lelo atikala pendake no Modogo Gianfranco lelo to lobali wa papa wemba etika binoka boy na vivre la musique parce que boza muna mutu côté na ye redi côté na ye yo côté na yo stino côté na ye donc bino to bo panzana ndamu ah on a poto bon que son âme repose en paix. Oyebi vive Koufate. Eza institution. Donc, soko Koufi, bato bazali. Même bato bazali, l'OBP baro Koufa, bato bano remplacer kaka, et c'est tout. Ezali te que il y a commande à gauche, un tel a commande à droite, o boye, que non la musique et Koufa. Bon, ndeto zabo to kolape. Ozape na kombo na yo, mona côté moko ba bengi yo. Ok, yo moko. Soit ozui moi ba quelque bayaya, ok. Donc osali moi soirée na yo. Sikonde loko ezangaka. Pona bo beta penza boye que no la musique batu ebele balela kango. Mais nani yango ako produire donc événement a organiser ngo. Oyoka kaka banini ba réseaux sociaux ba portable et koma trop nano bimisi kutu donc nini na yo image na yo te batukwa ba yaki na ba concert wana omona kaka donc na ba WhatsApp na bango ba photo na bango bazozwa déjà bazo partager mbala moko omona yo sikoyo yo producteur au lieu kuto bimisa penza donc version ya bien au côté mai. Est-ce que pour toi la cimetière musicien pour na yo na tanga social non bongo bayakawa pourquoi bayakawa pona bazwa événement bazwa ba comme mana ba norme wawa norme était bazwa honneur na kati ya musique dans la rumba congolaise. Autant ba zonga ba mboka na biso kuna omona penza ke ba yambi bango suna marque mususu donc ba komi mystique ozomona ba uti mikili ba kena obeta kuna orchestre tout oyo evanda penza kuna so ba yawa ba mona rapé bana poto pe donc ba yambi bango bien ba beti ba tupe ba côté ebele. Donc, pour tozaka quand même na ba posa na bangwawa, tozaka na awa donc na poto wa nde bayaka. Eza pona honneur ya rumba na biso moko. Ozomona. Et ça la bien, et ça la biso tout bien. Et puis faut pas les rater. Et ça la rater. De leo tokolo bakena ba musicien nyonso batikala o papa yo matika mutabimisi mutu pa mibino nyonso lelo kazana gaz azana mopepe ezaka wilo longomba. Bravo l'artiste. Bravo l'artiste. Longomba yi katie mama en direct de Far West. Ouais. Bobeta musique mbongo ou bien bobeta musique bilamba. Ou bien basi. Ah,
Ndule bino beta parce que ndule ya lelo so na yo lingi kutna tanga bakombo ya ba leki na yote mais soki lelo tali musique oyo ba Fali ba Ferré ba Fabregas ba Héritier ba obeta lelo eza moi différent na obino mobeta pembe na Papa Wemba ba on le ba obeta mo senti ba bien na bango to mona yango ki ba bien yango so tangi Fali omoni ba bien na yango so tangi Ferré ba bien na yango Héritier yango mais bino comme si na vive la musique eza ka ndule moko ya litutu ndule moko je sais pas ce peut gagner la musique na éviter parce que on était 39 ans pembe na Papa Wemba 39 ans na mikili nous avons na okama yo makambo tunanga bongo donc yo zo mona keno donc biso ndule donc ezaka ka donc banda na telema ka kotu na lobaki rien ou kaka bilamba ou kandengo lobio basi wana ba buli ya ba kala tango toka na bakini mais tango yo ye potwa oyo komona keno ozo vivre marque mususu vision na yo peut changer hein ozo mona keno batu bazolata après moi propriété donc élégance et puis au beta na mouvement ngo eza kaka bon na télémarki kaka kutu na lobaki rien kasi lo on loba yango na télémarki na lobaki rien wana elingi koloba te ke fali bazo bouger et lo amukezo kota wana eza ba fele ba te ba mebino ka na télémarki mais yo ozo insister oya oyebisa ngai o soki nani qu'est-ce que j'en ai à foutre il fait sa vie bravo bino todi baba artiste tona bango ba boulot moko mutu na chance na ye na lobi na yo koya ko comparer mutu na mutu yo suis pas là moi donc bango tout bazo beta bandule na bango nyonso tout wana na oyo donc surtout tuzo beta donc toza penza wana na cercle wana et puis elingo bateke soki wana mosusu azwi o ba la rebelle ba 1 milliard keno aleki moto azwaki kaka 2 zaïr donc 2 francs 2 dollars vous comprendre des livres sterling te boza kaka na mbongo po mbongo vraiment ebandaka na 2 ozomona 2 dollars ya mbongo ebele eza riche donc to compter que un jour yo pe ba stade au signer ba stade de martyr wana nga moko na ko betisa ngo soki na moniki na lingi ya stade mais oui bongo kozela nani yango banda kala wana ba bandi makambo ngo basali ni bana ba boule na bango mususu yo beta stade oh bona sana on assiste musicien et on a tout bah oui au contact un jour beta stade mais oui po siko yo zozela bango bato yango ba bengisa yo bango bazana boule mususu obano bondela bango mais nzoka ba yebi ke non tel azanduliste ozo comprendre to mekaye nanu siko donc makambo ya o to mekaye ezaka sote ezaka ka beta kaka tozwi yo pona tel jour ozo comprendre bon après c'est bon mais ezate o soki nga na ko beta soki bo balingi bon yo moko kuto ko beta donc ko betisa nga stade non ba politique ba otala yo so pesi date na yo pesi année c'est bon hein pour ay comment na pesa date ndenini ba yebisi ngai te mais défi à lelo ota télé défi à lelo za stade de Martyr musicien tout ou amonique a confère que population stade à moins les appeler les 80 000 places c'est ça bongo ka ndeto pemia stade ya France yango yawa eza combien de ouais ndeto zawa 2 minutes donc to pemia wana na stade mais stade a mutabeta mweza Gims mais bravo l'artiste Gims mutabeta donc bango tunde bazo beta kuna vraiment dit na leli na sepeli en direct de Far West donc plaisir à trop tant on a joué kakeno ndule ya kuna oboye ah bato donc bokanisa te ke non kaka bato bakini nde mutu ba kosepela o bakoti ndule non biso zoyoka penza to kotala penza nga zomona te ke
bateau bazokota ozomona nga azotala événement que no bato balingi musique hein bazo respecter musique oyo biso tosalaka et puis na otala nazoyoka musique ozomona donc na omona musique oyo ye kuna azobeta place wana kuna donc ozomona ke no bon na sepeli nazoyoka son nazoyoka ba musique na ye po eza différent kobeta na ba place à bongo donc eza donc na ba son na disque son ya disque ozomona eza penza bato bazo sepe donc eza différent son ya disque na son ya ba live ezala ndenge moko te ozomona mais remarque ni ota na ba stade ndenge ezobeta wana est-ce que bazo ya pona musique ou bien bazo ya pona plein yo en tant que viva la musique banan ba musicien nyonso babeta ba stade Stade Martyrs na yebi te yo yebi nganga na poser ba question nganga na journaliste yo invité en plus aux musiciens mais na boité que na musicien mais otali ta concert mo côté ya stade ata mo côté même au ebeti lobby à le 24 fait la betia otali te na yebi so bravo l'artiste donc pinch na pinch olina lobanini fait beaucoup le matique ya minoka li tutu ya non moko peut-être boyebaka lingala na biso ekomaka bongo nazoloba bien yo ozo comprendre yango te ozo comprendre yango tout bon nalobi nini awa siko opesi bango tout bravo bongo lingi différence ya ba stade ozo remarquer nini bien mokako soit donc artiste na biso moni penda ke no pinch tozo sepela batu tupe donc bazo sepela OK ozomona donc yo za na doute na doute tant gagana ba point de vue na yo par rapport à ba leki nonde ba obeta ba stade bravo na osepela bulukutu gloria tozo komona biso kochite maleme ozaki na studio oito aussi ça c'est là comment vite fait oui naza na studio sikoyo ekozala nango ka 5 nzembo oyo ya liboso na tie ezali Far West eza fo bokota mpenza na banini na nga Gloria Tukadio Far West donc beau s'abonner beau partager donc na ba j'aime wana bo tiango ka ekosala nga bien po eza nde makambo ebimi déjà wana eza na ba YouTube eza déjà na YouTube tozo mo photo chité na mo tozo mo loko la Far West mo lo mukie kaka monde oyo oye ekoma Far West monde oyo oye ekoma Far West suite nango batia na YouTube pour nana besoin na bino comme ça yango nete pesaka biso moi ba marque. D'accord. To comme na biso na suka to ebite so zana message moko passer na bat nyonso batala ki on a passage na yo awa na solo la vérité. Vraiment solo la vérité. Solo la vérité. Solo la vérité. Ai pana ngai nazali. Bon, c'est qu'on appelle ça bino ba plaisir à trop. Vraiment de na zaboye Roko Masala. Ogi Ibanga. Ya. Tout
la mwisi ya za za, tout la mwisi ya za za za. Maître Saddam en direct de Geneva. Dieudonné Vanga. L'oreille. Papa, oui, mais limbisala na sika bona plateau, na réalisation nyoso kuna la sika. Aujourd'hui, c'est papa même basala ni na ba vie na bido. Papa même ba ko terminer lo nini. Mais na lobia. Asani ni na ngalo mo asani atelema ye kaka. Mais on est à langage. Allo ba rien. Bongo alobani. Bon, c'est comme nzambe batwa langage. Siko yo lati atelemi alobi Prada. Ayo mo wana mbila ko ngai. Olati Prada. Hein? Ils lambat. Olati kutu New York. Oh, américain. Ben oui. Ba petit ba lela ngwawa. Donc yo ndengo lati boyo yibi ko lati pendaki mwana ba kote. Hein? C'est quoi différence ni na yo ndengo lati bo? Alati nanga. Bino boko ko lo ba mamu live mate be lo ba na bino ka mukie botiki na. Ko soko zolo ba trop mona ko sala ba faute. Biso zakaka ta. Même l'émission. Même l'émission. Kako lo ba mukie. Même na balabala. Bon na banda no fifande ni. Bolo ba ka mukie na mère mukie na ba petit mukie ou bien ozo apeta bo beta mino di solo. Rien. Kuna tozaka bavard. Ah pourtant bolo ba na bino. Mais oui. Bongo mère zawa na bando pema kika ozolo bana yeka. Kasi ba ke bongo na bana. Bana soba moni okuto ozolo bate mona. Papa, tu es triste? Mais pourquoi tu parles pas? Mona bana ba réveiller yo, ba ya déranger yo. Na mère père au bano mais donc bando yaki ozolo bate o vandika bo t'as un problème ou quoi? Mais so bimi na porte c'est ko kuti batu wanande na ba master na psoto solo laka. Mais na ba master solo laka. Mais yo seconde to zabo eza na ngo émission. Hein? Mais to solo lit. Bongo ozoloba na zoloba o marque ni. Bana boka batu na yo to silisi. Et bongo yo question de kati. Boka batu no bazotala yo. Et non mondo beta ki anande sala biso plaisir. Bon. Ngamoko. Gloria le grand bulukutu. Far West ezande makambo. Marai fondao. Lazare Mbalula pri prapru Azulino Charadi Wembo. Bon, oba kombo na bango yokanita wa na bombi yango na silence nzembo na osala ba juru bolela te po boza boza penza kwa bozanga na mutema. Merci vraiment les grands Bulukutu Gloria viva la musica azaki na plateau na biso. Grand merci na yo nenge o leki na plateau na biso ya solo la vérité. Grand merci na ya wibisionga ya Mama Lydia Bangala place azotala biso to bosate héritier Bouddha place azali. Merci na yo Dadi Mabibi Mukonza Mombele Salon d'Amakesha na Villeneuve Saint-Georges. Merci na bino Francis Yembe Roi manager. Alors ceux qui bozaki na biso ensemble na réalisation to comme na biso presque na suka bon ma biso l'église ya pasteur Bosra. Donc, il est tout semblé à ta mouké pour moi. C'est parti. Ciao, ciao.